tout le monde qui osana, on a observé l'orchestre tout, chante tout, tout, trop de clash. Ils ont apporté parole privée à maestro. Tout le monde dit bingulu à moi si, tu es bingulu à moi si, tu es menga décortiquer nga nenge na ngulu à moi si, batindi bibouele, bablo mo habon et belé belé. Est-ce que na niveau maestro a comédie déjà la musique, na chant na ye, batu suba lobi ba clash nde sali peke, hermo boye, succès o ezala ki na ya mado, et ça le roi comme moi ko emboîter. Faut pas comprendre ma makambu tant muto yemba abi bien que ba yibi ngulu ya mwasi bozo comprendre que allo bana ba animal allo bana batute c'est dire allo bana ba nyama tant ba bingulu yo bingulu te ngulu ka nyama ngulu mwasi pa la ngulu mobali pa ali tant ba bibi buele dans so sanction en général allo bakana ba des fois pembe ba fois pembe ça veut dire obi chongote obi te oh, je me bats sur Facebook boy, dans mon défaut pembe boy. Oh la ni makambo maestro aloba wana ateya juste parce que tant aloba ngulu ou aloba bibwele je nandimite katanga kombo a mutu moko boy wana donc ça dit à la kisa batuke ba nyama ba kovanda na batute parce que nyama ne raisonne pas. Mutu a raisonnara donc ça dit so ça mutu mobo a raisonnara te azanyamba ko mutu nda raisonnara formateur à chronifoiti source à chronifoiti c'est Fabrigas mais les loyers mobino mo comment déplorer en par rapport il y a détournement ya presse obi eza provoqué par nani Fabrigas na ebité so le loko lo babongo po maestro emanzembo moko tanga yemba likamba bongai na sirio yebozala lelo batu badoza mo makambo wana ki akoya te na teva la kisabilamba tout ça là maestro a embela pe mingi nature. Balandia Cléboa, Congo Web Télévision, surtout bêta d'état, na Congo Web na Cléboa, lelo, dans ce qui est canisé aux China PMF, dans ce moment Pekala, maestro Fabro et orchestre naé et tout voilà. Nalinga Fabro mingi, nde nalinga fali pour paner nalinga faire, nde nalinga jibene nalinga rawe, naé sarabino na panzaraje. China PMF femme nanga ntama, na ba été nde ni Fabro Ottawa, na ndo landela mo actualité naé pour fona zoepe émission mobimba na kati ya Cléboa, mais na bena kota no rep na moni changement makambu et merci na ya Christian de Corne ya panzela nganzela et puis yesu na PMF dans les bons PMF bonne santé quoi allez Cynthia Kapash maman na Doc Sadeo donc bébé na biso bambote belé puis bambote na ba téléspectateurs au bas 8 ans à Rolanda biso ainsi que Congo Web vena biso Chabani record bambote na et puis bah bonjour nangal sous pas patron nangai maestro Fabro habitué de l'appeler Zegem Pasta Fabro donc Zegem na PC bambote na musika quoi. J'ai un changement à place à répétition et à répétition pardon et ça stratégie ya sika tobino mo timbelike trop Palestine na bakadi ya bazo ya kota masolo non to répéter na biso pe na palais mais à coulisses moni batu tunaki Villanova depuis bobimisaki album et puis depuis bobimisaki cursus l'album du groupe et puis ndé bauta ko beta na Zénith à Congo moni lelo to na Zénith na Congo showbiz donc ça dit so le ki wana te c'est que wa pe na mo parcours te donc le roi to beta ki wana ezaki réussite ya mon to pe maki mo mke batu ba mituna ibe ba se poser ba question comment to ko rejoindre Villanova comment to ko rejoindre maestro Fabro tanda ko répéter trop na ndako na dojo na ma campagne
mais comme mardi, chaque mardi tu as répété na dojo kuna en coulisses et puis awa oeza staff asika na ma campagne mon biso ne mélange pas. Donc ça dit tu as kata ma campagne pena précisément na station ma campagne les staff mora bien chez Amarylise. Donc tu as awa mercredi na vendredi. Donc mercredi tu vas partir à 14h je crois 21h to 4 mais vendredi pena tu vas 16h tu X time mobile. Rendez-vous au Taoza qui brisquait quand rapport au monde qui on dirait maître qui était comme moi congé mon famille même balamon ba production et ça qui va brisquer qui à partir à kuna to ça qui établi na calendrier mouvement. Non moni ba tout fallait pas comprendre le moko. Moni maestro lelo azal roi na trois façons azo zalé là. Parce que premièrement sur hôtelier au monde déjà PDG à Wanted Records. Il y a la belle na Wanted Records. Et puis deuxièmement tant il fait partie de Villanova. Villanova yango ozomona orchestre na biso ba jeune. Donc à ça moment qu'on a 4 na biso. Et puis troisièmement asa président ya Light Music. Donc ce qui tobi lelo na Ottawa on les a qui tourné ya Ozana ezaki single o ya bimisaki na single na wana esenga ki fala sala keke tourné donc abanda kamba moko na Ottawa te tokenda ine Ghana après azongi abetaki na Bordeaux na mboka ba Kenimbumba Armelou et puis ayaki na Lyon na mboka vient na Blanchard Kabanga on a embela nzembo jour férié Blanchard Kabanga na kata Lyon. Et puis si ça qui na blues je crois et ça peut qu'à ville mon na katia François là si ça qui tourner na France et puis ayo continuer na katia Canada précisément à l'Ivoire qui le 16 février azaki bongo na katia Montréal na mboka ba Patrick Amoul Sap j'en profite pour lui dire joyeux anniversaire Patrick Amoul Sap na Montréal na mboka ba Jerry Makabi ba Ervin Lié FF donc ça dit ba là qui bien na tourner à compte Ozana. Donc, Abetaki on a les 16, les 17 à Zagi na Ottawa. Et puis les 24 à 6 qui tournaient na kati à Toronto. Donc, ça dit les cas qui n'ont bien, les cas qui bien. Mais tu peux essayer d'aller être à blâme. Na miso to solo no tellement ça moi qu'on a kati na biso Villanova. Asenga ginzela na yake ndo sala keke tourner na ye. Donc tu peux essayer déjà l'être à blâme parce qu'il y a Oumeli parce que biso Villanova to bandasko tourner ba tourner. Donc si le 20 mars soka a été en tout cas à suspendu na Villanova. Donc na kata Villanova au moni ba répéter ah. Au moni ya boezalate au moni ka ba jeune mais au moni niveau ya styling do ça dit des gens qui ne battu ba otala ba musicien visa ya Villanova. Donc tu peux ba yaka pona maestro ba ali. Yango moni to pesa ki des lettres blâme na compte CG Yves Mbouyulu et puis chef na biso acoustique azwaki déjà lettres blâme. Si le 20 mars soka zongite arosala suspendi na kata Villanova. Par contre il y a bisakinga temanga na la porte-parole privé personnel confidentiel. Il y a Yemorope et puis na Villanova na travaillaka. Abisakinga ke jina na sisi tourner te. Pour le 10 mars na obeta na Grenoble mboka vient na biso giyewa azana na showgaze moko wana. Et puis le 17 mars, aussi ça na Istanbul. Donc ça dit qu'il fallait continuer les 25 à ça va tourner mais tellement Villanova to tindelage des lettres blâme. Soka yete le 20 mars à la suspendu na kata Villanova. Donc wana za iloba jina PMF batininga par ba chef na informé maestro Fab. Jina PMF to continue yo ça intéressante vraiment ma kasi na éviter là intéressante. Un mot trouble biso hein. Ndena moni na ah OK. Kitoko. Nalinga so dans cette émission là on a vient jour et ça là nga bien. Gina Ozana trop de clash, nous a porté parole privé. Binom balé batnanga. Maman la Béatrice, petit na biso ambote. Merci en tout cas Gina.
tout le monde qui osana, on observe l'orchestre tout, chante tout, tout, trop de clash. Ils ont porté parole privée à maestro. Tout le monde ibingulu à moi si, to ibingulu à moi si te menga décortiquer nga ndenge na ngangulu à moi si, batindi bibole, bablo mo ha bon et belé belé. Est-ce que na niveau maestro a comédie déjà la musique, na chant na ye, batu so balobi ba clash nde sali pe ke hermo boye, succès o ezala ki na ya mado et ça le roi comme moi ko emboîter. Yo par rapport ya en tant que porte-parole privé na ye. Bozora tempère coacher ya rosola hermo ya kolobela pe mama mususu o etali ba générique na bino d'être par rapport ya ozana. Non, il faut qu'on se le dise, moni batu, faut pas comprendre ma cam. Tant muta yemba abi bien que ba yibi ngulu ya moi si bozo comprendre que allo bana ba animal, allo bana batute. C'est-à-dire allo bana ba nyama. Tant ba bingulu, yo bingulu te, ngulu ka nyama. Ngulu moi si pas la ngulu mo bali pas ali, tant ba bibi bouele. Dans so 500 en général allo bakana ba. Des fois pembe. Des fois pembe ça veut dire obi chongote. Obi ete. Oh. Je me bats sur Facebook boy, des fois pembe boy. Bon. Les gars du genre que pour comprendre bango il y a ma solo et au maestro betaki solo par rapport il y a contest na e ndenge alsaila ki ozana parce que titre ngo za bénissez vos jaloux donc ça dit ozana za bénissez vos jaloux so moni ke mutu mo boye alinga kote yo pambola e kaka olie ko finga e otele mabeli ko nango yo pamboli e ko benir so la ni makambo maestro lobana ateya juste parce que tant aloba ngulu ou aloba bibwele na ndimite katanga kombo ya mutu moko boye wana donc ça dit à la kisa batuke banyama bakovanda na batute parce que nyama ne raisonne pas mutu raisonnera donc ça dit so za mutu moko boye raisonnera te aza nyama ko mutu nda raisonnera yango baba adage mo maestro loba moto ayebi nzambe te aza a mutu te anyama donc ça veut dire c'est ça. So on va na batu sinta la ne mabe mais par contre on tape sinta sela nga bola moment bo ndeta aisha koko na pie pe bambote place à aller donc ça dit tant lo babo na mona sinta na mo ba aisha koko mais par contre bo comme père mo bo vanda pe na batu mo bo batu ala pa boya na epe ça ma donc anyama ya moni ya krisa de cornes papa est toujours toi na kin abijina 2018 rotiki la batu tante donc ça dit kende beta masono ndengo zalara bongo tanti nanga pe mami lela conseiller nga ba bilo mo ndengo do tolinga to pesa batu su ba pouvoir te yango moni batu ba mo zwa pe ba audace ya koloba po lelo so nga na loba boye bele lelo ba mo leka ba TV bana ko vana ndako ba otalanga ndenga pe na ndako zwa ta ko tala kisinjo donc ça dit tango ya pe TV vous en a moins manière moins minimum de respect parce que télé ça pour et à radio té formateur ba chronifoiti source ya chronifoiti c'est Fabrigas mais le loyer mo bino mo comment déplorer par rapport ya ba détournement ya presse obi eza provoqué par nani Fabrigas na habité sur le loco ba bongo po maestro emanzembo moko tanga yemba likamba bongai na sirio yebozala lelo batu badoza mo makambo wana ki akoya te na teva la kisabilamba tout ça là maestro a embela pe mingi nature moni dans informaka public par mélodie na ye tanga yemba likamba bongai makambo to si là lelo elle a souté ne pas yaki pe na Kinshasa lelo. Pourquoi l'objet chronifote? Parce que beaucoup mi ébélé. On doit nous banga caméra, mais le logo mi okola. Et comme okola na habité na otanga te blague mo boye. D'abord mon ekaka soko zwaka code so inda bloc wana. Ya mona meki un peu ko éduquer bino. Juste ezaka bongo. Pour maestro soko zanae. Ozala nyamate, ozala mutu. Peut-être soko au dérouté moi mko commander amso ebwele.
Gina, tu continues au Solanayo et nous attendons, pendant temps, entre temps, les deux ans la répétition coulisses, moi, tous les coulisses, c'est ça, Moko, maestro Akoya, merci la mère Téli Alino, elle est fort charismatique, maman foi Zalara. Et jugement de Zarani, parce que nous après ça, couple na bango, comme on a maestro trop jeune, mais encadré ban na petit, selon yo et là on est au meilleur na couple. Non, c'est bon, on va vivre là. On va miner les mères Terry donc. C'est bon, maman la Jay-Z, maman la Brian. On a un petit na on a kin. Normal, couple na bango, les a vie privée na bango. On a la recote en côté mais bi mère tant ya a biso tout e ba pena que maman yenza les sile. Donc a ou me la rap ça ali pour maman ba tu étais la arrêté yaza ndele. Merci Téli, continuez bon et ça la yo vraiment bien. Tout ça continue na Gina PMF, dès qu'on a le banaza pour na batutu. Gina muta hermo bo pour série ba melanga mbote, bi que choc a pu melambote tisco ezala pas maestro même ndangai. Gina PMF to qui est no rara tout molo na moni ba artiste ba yembi bien Villanova très bien. Mais on dirait hermo bo flasher kaka moko ba ntembu, on dirait bo pour na bilonga promotion ça par rapport il y a ba Kolonzembu, ton maestro a trop chargé par rapport à ma voyage. Non, moi ni la Villanova, toi on a un système mobile tout ça parce que ma chanson d'aki 21 je crois. Moi na 21 on a pas fait toute chance. Net la porte-parole na Congo, ti la rangamoko. Donc na zabi na zoa une chance. Ya ko tia penzembo, le lope na msu moi RAV 4 na ngo Jeep quoi. Na pesi Jeep na ngamboti. Le lope Jeep, le lope parler na li campado, le lope poser parce que na yeba ginde baloba. Avec Jeepoteka. Pardon? Avec Jeepoteka. Non te non te kongo ke wa Jeep ezala. Jeep ezala so bali bo zwa ngoti. Jeep ala ngo. E de clair o ya parler o Jeep. E na ngo bon moni ala ngo ba accessoire to ko lobela ngote. Moni mais merci quand le maestro peut c'est une opportunité au Tanzembo. Na tsagi na signaler titre moi ko jour férié. Na si bombilo mo bomona clip a bon ezalati. Donc clip moi qualité nzembo moi kitoko nzembo nga na composaki na meme pas maestro ndeza la kaka oyene pave maestro tieli au monteur na bina Philippe a edaki ngai pe na otia mo ba quelques biloko wana merci na bango puis merci na Villanova Mobimba ndenge vraiment ba soutenaki nzembo na ba nzembo za wana omoni lelo to lo bango na ba génération lelo pour na kopesa ba misenze ba nzembo yana ngo facile mais ba nzembo est-ce que ekoyokana est-ce que ekobeta c'est ça donc makambo commandé wana donc merci na Villanova Mobimba merci na label Wanted Record merci na Publicom Studio PDG Lenny Bidens ainsi que Tino Sefayet na misala vraiment basala ke monanaki merci ka to ko senga bango banzembo za wana soko yoki nzembo Jili Kitima pe a son âme Jonathan Likompa wa yemba nzembo wana soko yoki nzembo ko ya ba Jili Kitima wana oki banzembo ko ba jour férié oki banzembo lokola ba mauvais temps wana ba benga ngo joker ata mwana baba zali kaka métaphore wana joker wana ti do etikali merci na bina filé ainsi que merci na Materazi amour passionnel banzembo za wana belé merci na chef na biso 10 match et bah tiens mon embela David Lutete Gaucho a profité na présenter bah sincères condoléances à auto perdre Kokobar na Erwaza na kata Angola ba na Angola bo soutenir David Lutete Gaucho na mutuna biso bozana vraiment on est avec toi de cœur mon frère yo yebi David Lutete banzembo za wana belé zikida ku tu n'en parlons pas au so ki ba générique za wana donc merci vraiment na Villanova Mobimba na musala basali merci kana kosenga. OK Gina et autant ba titre banzembo mais précipitation ya album na bino ya ba single et ça dure à quoi succès ka ya Fabro to ko zarana le di ba na studio so ba mwanzembo mo et kotifora toyo kango parce que il fallait beaucoup que ça va attendre toyo kanon to bina non ata zigida quand même pour karaté au monde sous bobo quel biso solo OK yango na bisaki OK maestro Fabro aza en 3 morceaux donc il faut pas comprendre Villanova za makamususu maestro Fabro aza makamususu patron ya Wanted Record pe aza makamususu
Vous comprenez? Donc, ça 3 moutous, na même nzoto. Alors, ça la 3 makambouana. Na minute, on a vu que la minute, ça la tournée à Ozana. Mais il fallait pas comprendre parce qu'ils ont préparé un album na cible. C'est quoi vraiment? Album na yo, c'est quel album il y a Villanova. Bon, on a comprendre bino parce que Simbi en bozolo babu. So Simba qui te bonga mon normal. Vous comprenez? Bah o Simba te bolo baté. Vous vendre benien, vous tika ngo pele kanango. Mais merci vraiment Villanova et Simba yango zo monezo sala boy. Ya makila nzoto soga etambula bakanga ngo te. Ah, ça bongo mais na linga na profiter ko pesa ba oh mon toi na moi de la femme déjà na loba. Ba mbote na mère na ngai Mimi Chikeva Milchek. Milchek Mimi Chikeva yo yebi kaka. Par moi bientôt zo nekin. Milchek Mimi Chikeva Elise Mutingwa. Ça va plan ko yebi bando la sanga boutique na na zo ba plan fort. Milchek. Ouais, ça na ngai na la rencontre staff neza na Victoire wana. Batbo sala wana. Elise Mutingwa la star plus 10. Rosie Omonga formidable ba mbote na ebele. Na Kokobo Santé Biro na biso mobimba en commençant par CG Yves Mboulou, étudiant Picho Boussol, héritier Sinamo FBI, ya Christian de Cornes, Nicolas Onienze papa chéri, ya Zala Ming na Jonathan Bolingi, hein, Ervin Luye et FF, toujours na Kata State wana. Na Kokobo Santé Christian Kanumbi, David Lutete, ça vraiment ebele au bazaki na temps kolanda biso na sengi bino ka merci bo soutenir Villanova botika biso te mardi tozana dojo mercredi tozana na siège en soi sika mon ka place en haute à place ba kulu na tête désordre te on ne mélange pas hein obika donc chaque mercredi vendredi tozana na staff à Marlise non loin à la station ma campagne donc bambote pena na badinyo so bazuta na ya Olanda bisopi. Bonne fête à toutes les femmes hein, du monde ainsi qu'à ma fille bébé Prudence Yawazi. Maman t'aime trop quoi, merci. Et numéro na WhatsApp. Mon numéro de téléphone aux anons on va tout super ba news ya Fabre pas na yo après ça vraiment Cynthia moni yondo salika ke to monana. Moni lelo ko pesa ba numéro za ngo facile. Mais moi ba dérangement comme trop. Ba maman benga mundu so benga zo de ambete yo. Mais so bo za be so contacter nga Cynthia Kapacha zawana. So bo bengi ebe calme dans les bon venanga Fabien de Bilt. Hein? Mbote ga place aux alliés do pembele. Venanga ya mabele pene do pembele. Ni ya. Venanga do pembele Cynthia Kapachi. Donc batunyo so Hélène Kalema maman na Bianca ale Kalema. Batunyo so bolingaka Villanova tokutana na bino mercredi vendredi awa. Boya et puis ba consommer album na biso cursus l'album du groupe merci de boyambi banzemwe kitoko onde simbia le savoir ne ment pas merci Nabino. Faut pas s'en rappeler numéro ya ata mwana azali kaka fona yembi sa ba benga joker joker bina filé yana badesha mo e kangi oza wana na mususu mo e kangi makasi merci en tout cas album kutunde na zabo na somenga moko obike Hervé Bangila na kata Delvo wana asenga jina souel telenga ba joyeux anniversaire pa Patrick Amuli sap Samantha Ekila Suzanne Bambote Bele Rabino tous les DJ Congo commençant par DJ Abdul DJ Bagbo DJ Marula DJ Dek RG ba DJ Nyonso obolinga jina PMF DJ Pablo Rangwasuma DJ Pablo DJ Tigana DJ Yang na le carré et puis Moïse Sangani bossa fiesta bossa ya métro donc ba tout balinga jina PMF tokutana na bino mercredi vendredi awa na staff à Marie-Lise comment quand des allez obike so yaki mo ngozwa ngomo na kande ngozwa so maestro ye na ozwa po mikona ko nanga koto to nga so na ke kote mo na batnya so nga na za bongo na panzara je yebisi nga na panzara nga je score bien nga so na ke place mo we batnya so batali sika mandoki
Oh, je n'appelle mes vraiment comme un bon route. C'est micro la préférée dans la maestro Fabro. Ah, la préférée. Villanova Banini Makam. Au sala déjà, il y a un problème. Bino monde boye binde bo sala. Mais biso to problématique te. Biso to yamba, ndako yamba ba tuté anda kuté. Ba biso yamba ba tunyonso. Donc yokutu ndeo mizongi sika yo. Je n'appelle na les lettres nanga ya kala. Moment tozo boire tozo seka ya kala ta ba 9 ans passé. Je n'appelle merci en tout cas fidélité ça va. Ça bangolo moko. Le parcours de la vie n'a pas de limite. Et puis dans le bas, tout boule n'est pas boule, mais car le monde est boule, il faut bouler. Même dans le bas, car chacun portera sa propre charge. Mais ça va que la patience aussi paye. Dans le monde, koza boy, on sali boy. Tenazalanga, nanga, wana loba maye sofa pe sanga passion. Hein, moi. Lito ya mokonzi. Jina PMF en tout cas merci Mounara Kala de Africa TV. Jina zo sangaka ekosimbe kosimba. Dev Jello, nzeta dollar, Dev Jello nzeta dollar. Moni ribe bangila batulanga na kana bango wana asutena ngai ba bisanga Jina zala calme. Mais merci les sous na kipa kafinga et qui chombo sur lourd debs bagnon so bo soutenir ngai merci na bino ba bonne fête de la femme kaka to ana mwana bisoto sakana mais batu ba ça te ko Jina la tibo epona te to longola de émancipation de la femme to comment la parité hein dans les lits na manyo dégâts mais ce qu'on te comment Nicolas Nyenze papa chéri Nicolas Nyenze papa chéri quoi dans les ah tenga kenda de bien alors t'es pas bilo musuto comme mon anke to éviter bo so ba mi balé to yo mo comme compte bilo a maestro mon benzi pe moi tenga maestro ela nga bakoli te bakoli pene yaka bakoli pene tayo na taine ya tayi mote ngabna bakoli ya ndeza na msuna na state ya bakoli mo boy parce que ba Hervé Luye ba zakuna ba Patrick Amusap ba Cédric Alala ba Jerry Makabi ba za vraiment belé bazawana donc j'ai ça bien. Toko, en tout cas, merci Gina, très belle émission présentée par moi, Cynthia Kapache, dans les bons clubs Boa et en Chabani Record, Motema et Maman Francine. Merci à Venanga de la Nation, Pichen Mangaya, Herman Emporio, Boulot toujours et ça, la biso bien, Cynthia Kapache, Bossé, Zianenga Moulialiwa. Merci en tout cas et tout ça qui est vraiment clair dans ma propos na bisio. Merci, na ba Obalani. Au bois qui Hervé Bamanate. Garçon complet, Hervé Bamana, Delvé Magique, Maître Maurice Loma, France Mobimba, Nolisa Koussakwel, ya Christian de Cornes, Belé. Mais merci na muto a komelinga yi abi benake Jina na sepel na stylo kominango. Ba Jacques ba Yvonne Chaka. Merci. Mais pour ça il faut appeler na muto ngo keba sala boye ça moi en tout cas merci Villanova tout ça pour panzager orchestre union surtout faire émerger chanteur ba na isusu ba pesa biso banzemba yemba mingongo na bango ezala te ojipe ki sa bongisaka o studio à 10e kuna 16e ebongisaka te barobunda awa merci na Jina première fois na éclaircissement merci na ba obala manem na remercier maman na dox on t'a la lifante te non na 8 ans te maintenant on t'a la maman na dox ambole à lobby hein te mais wala mwana biso yo mo webi wa mwana biso donc mais ngane na remercier parce que taka olongoli Megan nao batebele baloba nango te ti lelo mata wewa azwa express afuta transport à 500 siko babiso lelo tokomaka ifo kotia carburant roulage fois kango foza na mikanda complet moni bablo mo ndengwana donc olongoli Megan noti oyo lukanga na remercier vraiment makasi activité moura toujours bendele donc merci na bino quoi Villanova yango dans les bons
Merci en tout cas PMF, merci Villanova, merci Lady Bidance, Moutunanga Lady Bidance, Lenny Bidance, Moutunanga, merci na nyonso bomoninga mona compléter les Gina Mabanga donc c'est que na ya na landa vraiment Fabro à la lettre. Merci na zwa yemoko maestro sora zongi to ça la émission bien parce que ba question mususu o Gina kimi yango na sasa tout na on yemoko kolo ba faire. Abini on peut sabatu sous chance té. Na kimi question na oté parce que question no s'opposer nganga na répondre yo. Na binde no pesa na asu na temps on peut sabatu chance té. Au moins lelo to comment bino nde boko mo sama be. Obi boko mo sama be poani. Ozu mo rimer no mo boye oyenango yo commission de vrai. Pourquoi? Tant on a biso que au moins Villanova té, au moins parking té. Biso to répéter na minito maestro aza moko na kati ya Villanova. Mais mo tala public ndenge yo tala Villanova. Ozo comprendre? Dans na biso par rapport au yaboyo qui comprendre que orchestre tika la moko na Congo. Oh, mais bato ba yo tala leader non? Mais biso sko bato ba yo tala ba musicien na bango ba leader Villanova. OK. Donc na répondre na ba question nyonso na bina opesa nde bato lisusu chance té. C'est ça. Si la PMF Fabien repesa makamte ndenga pena baki en tout cas to PCP to repesa lisusu té en tout cas merci na Gina PMF parce que a défendra très bien orchestre na yé mais rectification ngana na ba rumeur tenga na ba question nga pour un professionnel. Merci Gina. Ok, merci. Merci Gina PMF, merci l'orchestre Mobimba. Bye bye. Et Ursula Kaeli Kapache, bureau privé, na ba onyo subalandi bisobo continue là. Ba tunabino ba internet, na ba chronifoot, na ba chronifoot, funi. Ba doser ba komi ebele. Hein? Toyo ba souste, tolanda ni klebo. Tolanda nini toyo basute so ba site ngo komi combien na monde. Patrick Moulele yebisanga nanu. Merci en tout cas Gina PMF na lich na yo. Ngape na tikeli otante a on a kenda na ngoka boye. On ne tombera jamais mami j'ai la bouche. Tchela ngape Gina na page et ça la bien émission à Kitoko oh do zongo panza mboka et ça la vraiment bien ouais. Merci, bye bye, à la prochaine, au revoir.